na kombo ya tata mwana pe molimo santo papa lelo mokolo monene bisobana na yo mingi akoloba ezali te oso oyoki mabondeli ya ndenge na ndenge kobanda 0h tina ntango oyo bandako nzambe efungwami mpona kokumisa yo lelo ezali mokolo na yo ya victoire papa bino bolongaki mpona nini te biso mpe tolonga boponi biso tosala kati na elanga na bino bozangi eloko te mpona kobongola biso bopetola biso mpona tosambosana na bino na solo nzambe na ngai ekanisela bana no na ntango oyo papa na bisika ya pasi na bandako na bopito na baprison bisika ya ndenge na ndenge toza komona te papa biso tokotutaka tolo ete tosambelaka nzambe ya bomoi ya solo ezali mpe ndenge wana papa lendisa kondima na biso toza na posa papa tolanda bino aveuglement ndenge yo moko ozalaki koloba bolanda ngai aveuglement yango wana papa tozali kolanda bino me toseli kaka bobongisela biso po ete mokolo wana tokokozwa kobikisama tolebile ya bomoi lelo tosangani topesanaki rendez-vous du donner du recevoir papa azala kati na biso ti programme na biso ekosila otambusa biso na mawa na yo na nkombo ya tata mwana mpe molimo santo amen na nkombo ya tata mwana mpe molimo santo evangisme oye tolembi lokola moi ezali me moi yango mpe eza nango makasi te lelo ezali mokolo monene mokolo ya nzambe na biso lelo mokolo ya longaki le 16 août 2001 batata na bamaman toyoki matei papa motei alesi biso ndenge bango moko bapapa bazalaki koloba na biso ntango nyonso ete mikolo oyo bango bakozalaka très attentif baporte na bango nyonso ezali ya kofungwama nyonso tokosenga tokozwa thème ya prédicateur du jour ezalaki mbongwana batata na bamaman nini ezangi biso mpo tobongwana mpo tosalela nzambe na biso nzambe alingi biso mingi ya mwana poni biso nzambe soki alingaka biso te mbele base sakrifie te toyebi papa kulutu asakrifie nzoto na ye papa mfumu wa mbanza la même chose na papa mfumu wa ndongo batangisi makila na bango tolinga banzambe na biso pamba te bango soki basalaki yango eza mpona ntina na biso ya solo yoki mbangisi tozala mwinda moto ekokleraka ndako molili ekotiaka molili kati na esika bozali batata na bamaman surtout bana ya Paris toyebi maloba nini batikela biso na banzambe na biso bango balobi tout partira de Paris ya solo lelo oyo na ndenge tosangani kati na esika oyo soki tozalaki na botosi te mbele tosali yango te ndenge bakolobaka vaut mieux tard que jamais likambo yango ebandi kala lelo tokokisi yango me na ntango tokokisi malamu totambola na solo papa na nkamba azali kozela bana ya Paris ndenge nalobelaka yango la fois passée papa alobaka boye moto nyonso mokili soki akufi akolekaka wapi bonne hésitation toyebi te toyebi yango c'est-à-dire oleki kuna ce n'est pas que ntango oleki okoti moke kosala nini merci beaucoup
biso nyonso tu tolekaka kuna. Batata na bamama papa kulutu na bandi ndenge toyebi tobengi bango banzambe. Papa kulutu ayebaki ete nzoto na molimo ekokabwana. Pamba te le 2 janvier 1992 papa Mfumu Alongo ayebisaka biso testament na ye toyebi yango. Alobi mokolo mosusu papa kulutu akokende bien ngai papa Mfumu Alongo to papa Mfumu Mbanza tokokende pamba te toyaki mobembo. Bolesi biso bolatisi biso bosali nyonso bozalaki na moposa. Toyebi testament wana ndenge tokobengaka yango. Papa kulutu na ntango azalaki na Belgique na ke Kinshasa na leki liboso na hôpital kuna na Villefort nake koyebisa papa nalobi papa posa nange ezali oya na poto po bokutana na papa kulutu wana naza koloba na papa Mfumu Mbanza papa Mfumu Alongo. Papa Mfumu Alongo alobi nga natuni papa, quand est-ce que vous viendrez voir papa kulutu? Papa alobi ah maman, vous ne me connaissez toujours pas parce qu'on se vous voyait avec papa. Alobi moi je viens rendre visite à papa kulutu tous les mercredis. Je suis en Belgique. Na comprendre nangai. Mais na bomutu pose yana kikaya. Il y a le tous les mercredis à Yakao. Ils sont dans un que mon aïe. Nana mon aïe mercredi, papa Mfumu Alongo aïe kotala papa kulutu azongi.